Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bonsoir Juvenal. Nabenga ko tonton Juvenal, mais na préféré na bengo Juvenal pour na moni on dirait Malili et Kotio au craqué. Juvenal toza bien ko sentiment mi so batu to ko zara so ba cheli bino micro. Wali boma. Anche le bateau zoza vio fianto yo vini ni ozo serré. So yebi likambo ba tunyo likambo na ko répondre so yo za complexé nga na complexé obeli liboma to nini. Poni mulinga kozana batu bien te toza bien to seka to se respectane olingi bongote. Do yo ngo laksango nzoza yanki. Ofungoni no pe monoko mo bandi oloba pe makambo ba otuno mamnanga ba ozo répondre no calmement normal. De aussi à une seconde que yo kanisa makambo ba otuno nga nani o no répondre nani po obosani ke attention na bina finga oso za complexe o ebi bien que non raisonner te pour na moni que yo ngola kisanga ke yo ona mututi ba musoso tala ngona lisa bomoto oza muto tanga bible o ebi nzambe. Bon, surtout que ça n'a aucun été pour un succès, pour un aboyer, pour un combo, tout ça là, non. Ça sert à rien. C'est qu'on répondait qui était. On a fait des délires dans l'émission. Moi, je dis, ma pote, comment on se ça va te mytho. Il fallait être excellent, non? Et les qui n'ont pas. Il y a la mousse en les sous. Il y a mon PC en sous succès. Ça sert à rien, ma soeur. Ça sert à rien. Après, on se rend compte, on peut le qui s'y en go. On a tellement passé, yo moko ebi conscience na ebi. Biso to ebi ngote conscience na yo. On m'appelle comme ça les kisi. Kari. Olobini ke soki boya ba poto bona ba sexete. Et talingaite. Kari. Oyebi solo mukinza na solo parfait. Ebi misaka solo memuto oya tombaka victime na ngoya razolo. Mais ça veut dire que solo mukinza na ya parfait. Solo nde mutebi mara victime mais cerveau nde mutu siko azalaka na temps ya ko identifier solo o eza ya nini solo o eza ya nini solo mabe eyeba na mope mokili mobimba mais soki ebimi place bato baza bakanga bazolo ba misusu au moins oyo ake na gauche oyo ake na droite. Merci beaucoup Tanti. Nge déranger nga déjà on a déjà mon carré là je viens moi tu vas botter mi famille moko. C'est-à-dire que je viens dans ce moment, yo carré, qu'est-ce que donc on a eu audio, on a dit on discuter na Juvenal, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. On a tendance à me dire pour ni na moi pour ni makambo comme la kaka biso. To sali nini, to uti di kambozala ki oyo, et longo oyo komi ko et ça lenga vraiment passe. Parce que les loko kolunga ya bandinge bi bazali na kimba longo atena mabedi. Saraka esengo makasi va parler pas tous ces trouver vraiment internet pas tous aura la réalité ya malonga pourquoi on remina na kusala makamna et comme ndiko bébé lection ba na ba dernière ministre pour moi la question na katete le monde n'a pas maman zakuna on dit il y a des gens il y a des filles il y a des personnes même des garçons autres qui na bon ba kena kuna et comme le roi moi qui songi mo be côté Ba vérité, ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Legechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi, Sango, ya Solo, oui, vous savez, après, vous l'ingérez, Babilelo, toujours Moussalabi, les Kechu, le Yeyo, les Kechu Mandela de la presse congolaise, Ngayeyo. Le plus beau, le plus mignon de l'internet, sur le c'est qu'il faut me masser qui nous intimite, le monde voyez, bah vraiment, mais Nazawa Nabi, avant moi tout ça la moi débat Nabiso, la vérité Nabiso là toujours rebelle Nabiso, il y a la vérité, tu analyseras toujours Makambo, l'autre qu'on analyser na concernant elle s'appelle Tania Mabedi Neymar, pour trop soigner mon trop développer les Makambo, les amis ils ont les cas toujours l'internet, où ils savent que les autres ça trop développer on a eu, on a coupé ça nous merci vraiment Naya Papi les rois la carte illimitée formule à Soukabila Naya Bero, Papi les rois peine à passer un mot de plus en était José Ndombe Chomen, premier ministre. Les armes à gouvernement Junior Moussoukou prêtre na vous HP Redo on va la barasta
dans salon c'est un pour na HPRedo reçu puis qu'on appelle Sibino Moto Messi vous allez toujours communauté Mobimba ya papi le roi la carte limitée et Chauman premier ministre dans mon pays où les mocheni est tellement sans oublier Akabongo Kasongo il est tellement mignon. Il est tellement fantastique que Kabongo Kasongo de moi merci pour na mongo réabonné sur mon habillé ça la bien et assis ya Moulex aigle noir et moté ma ana la patrona laisse ba Gastino Mangala na Montréal wana na ba chichi bola bi Gastino Mangala azana bar restaurant na Katsouane ça toujours kitoko et tout l'autre sola na Neymar de la presse abi na kombo ya tena mabi ça c'est Gastino Mangala bar 30 jeunes à Montréal voilà tout ça na Tania Mabeli Neymar. Bonjour Tania. Bonjour Kekecho, bonjour Nabalandina. Oh, bah message Kolanda. Oh, bah ça rapso batoli. Oh, ils arrivent important. Nakata Liziba TV. C'est un bien le loso koleka awa. Nakata Liziba. C'est un vraiment bien. Naïvi qui va siger. Il y a la vérité, tout reçoit la vérité et aux ala bien pour la internet. Nous sommes avant de commencer. Na profité pour appeler sa mbote na papa Robert Chibang moté ma maman Espérance Collé la famille Mobimba Chibang Mobimba côté basali na 0044 na moni société Toussaint Dombasi merci à tout ça merci vraiment na moni déjà HP ayé déjà donc merci à tout ça boende to linga ka kozana ba yaya o ba soutenir ramsala et ça ira bien. Après na pesi mbote na ya Toussaint Dombasi vient na biso atikala biso de toujours na ba conseil alinga Kevin Epanda ya ye Mandela de la presse ngai yo. Tania Mabi Neymar, tout présenter mes condoléances à artistes et tout, comédien tout. Autres qui ça fait tout le monde écrit-moi polémique les Kambango il y a après Nabiso Père Nabiso Mundweri ou Takotika Biso hier Babi Erzaki vraiment pour la passe le la négliger qui va en considération tout le monde après Liwane au monde prix au Kobima peut-être artiste Robisa Bambongo organisation que ça vraiment qui te connaît éviter na likamwa to likamwa vite fait pour massiger zebele. Bon. Mes condoléances na artiste comédien nyonso babongisi frère na bango ya Leki moko na bango abane pe ko jouer bien ya dara ko jouer toujours vantard na ba vie claire na ye ndo ça la bien papa Monderi o atiki biso depuis hier bon dès que tu es ça ezala mokili ezaka bongo mokili ezala makambo nango yo mona bato mususu soki boyedaki bato te na tango ya pasi soki mutu akufe omona bato mosusu basalika organisation na bango babimise corps mosusu 2 jours 3 jours bakende kunda excuse po moto azalaki na bomoi bopesaki ye valeur wana te bopesaki ye considération wana te moto anyokomi na maladie anyokomi mosusu basoutien po ti bato okasi bato bakufa ezala nini mo basoutien moko ya mike moto mosusu azangi soutien moko mokie kaka esaliki moto akata motema akata monde akufi boye tomona soki organisation elingi ebanda côté papa Masumu de Brende d'ailleurs quand lobby avec ça na VV santé côté kuna ba sai c'est peut-être koyoka côté kuna esobe déjà to zaki ne lobby ya zane mo ndako ye nani président Mondera qui président na ye to mona ba organisation mais to pas si au moins une fois ba assister mais tala lelo eza mo kila ainsi va la vie. Voilà tout ça toujours on va débat pour comprendre trop lingapé pour les laver na biso Monderi très bien exact toujours bien le coup là El Lionel et Camp de prix Europe na pression mo bote biso zali babi Jean-Paul Weli ya Merveline na pression bote na Londres on a biso zali bana tout ya Chine ya ngazo précisément le 21 ans na bino exact toko na kolinga Tania Mabi Neymar ngana yo to la nanu likabo ningisi mokili oyo sali un peu moi participer soni pe ne pas battre monsieur et déranger battre monsieur a prédit ce qui a tiré l'image pour et tout juste après. Check. Ma vérité. Bonsoir Juvenal. Na benga ko tonton Juvenal mais na préféré na bengo Juvenal pour na moni on dirait Malili et Kotio au craqué. Juvenal toza bien ko sentiment mi so batu to bozara so ba cheli bino micro. Wali boma anke le bape ozo vio fianto yo vini ni ozo sérieux so yebi likambo te batunyo likambo wana ko répondre te so yo za complexe nga na complexe te obeli liboma to nini po ni bulinga kozana batu bien te toza bien to oseka to se respectane olingi bongo te do yo engola kisango nzoza yanki ofungoli no pe munoko no bandiro oloba pe makambo ba otuno mamnanga ozo répondre no calmement do normal
de ozu ata une seconde te yokanisa makambo ba otu na ngai nani o na répondre ya nani po obosani ke attention na bina finga oso za complexe o ebi bien que non raisonner te pour na moni ke yo ngola kisanga ke yo wana mutu te o salani ya jalousie ngam na pimele blo ba succès ngam na loka bino se boya poto succès si la ya faute nanga ndenga na e poto na succès na kina na pe na succès na poto ya faute nanga oh bino ba makambo ko te komela bino bat ba ibango te po bona succès te ngande na succès ndena sell your voice panza ngo lisusu ya important zaka kombo na ya Karine Mokonzi na mabe na malamu na ba fan na balinga bongo bena na tina motu te na ba jalousie na bino bona ya ki mal placé banda po banda ba jalousie ngo est-ce que si bo remplaçant nga trop na nga wana si bo remplaçant ngo bokoka il faut bo sangana po boko ma combien oh yoka soniko juvenal yoka soni mon jour une minute hein au raisonner kaka et muto non répondre we toana na problème te mais au répondre pour au CP ça bato mona te o yebite pe bon c'est là ko elo côté na vie c'est quoi li boma bon de mali les coach yo imbécile der bino nyoso na nga pesu na posa rela na posa der bino nyoso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te dans na posa kuta relation mutu te moni moyen te ou bloquer ngo vandi der bino nyoso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te dans na posa kuta relation mutu te moni moyen te ou bloquer ngo vandi olobi ke au finanga donc ça veut dire que au salakout na posa ya autorisation à mututé donc ce do finga au la automatique mais ma chérie tu penses réellement aujourd'hui si Karine Mokonzi la baronne à qui moi tonton je valorisais à travers le monde au finga tu sais quoi et ça n'a ni chaud ni froid. Tu sais pourquoi? Parce que batu oya danger, batu oyo to bengara ba star, ba célébrité. Je ne suis pas là pour citer leur nom. Au finga bango. Est-ce que vous comprenez? Na baneli sous. Batu ba bengi ba star, ba célébrité. Basta renommé international sur la parfum. Au finga bango ya osakanate. Donc ce qu'on finit ce qu'on le montre le la nga tonton JV qui balachou de la presse. Donc ça veut dire que naza niveau mo na bato wana te mais yo finga bato wana. Donc et ça na nga ni chaud ni froid. Vous comprenez? Montre na cop nae. Moi je l'ai dit au moment to ya na TVA. Tout habillement ba chroniqueur tout comme mais au fur et à mesure au monde que mutu na mutu azongeli cop na ye journaliste azongeli cop na ye journaliste mutu maboka azongeli cop na ye maboke mutu mafinga azokonse na cop na ye mafinga mutu ya donc mutu na mutu azongela musala na ye pe identifier identité na ye pour clore Karine Mokonzi des tontons quand na mesana ka ko glorifier bino papa mela chekolo babino tout wana parce que moi je parle à Karine. Karine, olobinini que soki boya ba poto bwana ba succès et talingaité. Karine, oyebi solo mukinza na solo parfait. Et bimisaka solo memuto oya tombaka victime na ngoya razolo. Donc ça veut dire que solo mukinza na ya parfait. Solo nde mutebi mara victime mais cerveau nde mutu siko azalaka na temps ya ko identifier solo o eza ya nini solo o eza ya nini solo mabe eyeba na ngope mokili mobimba mais soki bimi place bato baza bakanga bazolo ba misusu au moins oya ki na gauche oya ki na droite. Merci beaucoup Tanti. Salut Karine Mokonzi la baronne. Mais j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Moi, différence c'est la entre Mokonzi et Juvenal.
même à la manière de solo, même à la manière de discuter, au moins on a mon compte qui bat la paix à Zara qui bat. Donc voilà. Alors, premièrement, au Beninga, directement, au commis quoi Kizenga par défaut, il y a l'accusation peut-être on a évité, c'est leur explication peut-être au suit. Mais, et l'on a évité, au moins ma caméra ou la télévision, et ça compliqué, et c'est un faut si ça n'a pas université pour comprendre ma lobby, et c'est tellement facile. Même maintenant, moi, je suis en maternelle à comprendre. Et là, quoi, pas si on est athées. Et moi, je suis en lobby. Revoir sur ces émissions à Kenpena. Donc, vous allez comprendre que, et c'est un cas, il faut que ta classe pour comprendre ma rambo oyo, tonton, j'y vais ça nini à lobby. Et ça n'a pas facile. Il y a à comprendre. On se comprend. N'endenga ma bête. Deuxièmement, au souligner, n'est-ce pas que ça n'a pas ça. Hein? Ngai na kota na jeune yo il y a pas de souci message il na attend kota na jeune wana te au lobby les sous-souké boza ba jaloux Karim imaginez tonton j'y vais je parle de moi nous allons jaloux il y a Karim pour quel intérêt nga tonton na bandé les sous nous allons jaloux il y a Karim pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Parce que nous avons un micro. Ou bien ça va proposer un insupportable. Et pas un bateau. Ou bien ma caméra me soupe béba. Parce que nous avons un Karim Mokonzi. Oyebi ba soutien on a soutenir yo lorsque ba no ko na ba problème. Moi j'étais toujours là présent. Non dans l'ensemble mais je parle de moi parce que là tu m'as contacté. Pour se comprendre, je t'ai soutenu dans mon marambo et belé. Karim yo yé potot. J'étais obligé nga natika ba makambu na nga. Ndeko na nga ye poto na ya kotala Karim na komi pa na minuit na futa ba transport na nga ba itch na nga pona mona Karim na moment wana nga juvenal na zaki jalouté c'est parce que je t'ai considéré ma sœur. Est-ce que je me fais comprendre? Je t'ai considéré ma sœur. Na benga ba filora na benga ba Pamela Shekola na lobina ba ndeko na bino ya mwasi ya ye vous êtes obligé de venir ici à Paris pour que nous rendre visite mibali na bango baboya balingate basi na bango wana bako s'afficher na bajara ba télé réalité baboya j'étais obligé na supplier mibali na bango pendant 2 à 3 jours. Je le faisais pas, c'était pas pour ma famille, hein. C'était pour toi Karim. Tu sais pourquoi je le faisais? Parce que je t'aimais. Pour le vrai. La considération que j'avais pour toi. Mes attentions que je t'ai données. Rien à voir. Je répète encore, tu le sais pourquoi? Je me suis sacrifié de mes temps parce que je t'aimais pour le vrai. Et aujourd'hui, Ozolo Bananga, qui n'a jaloux. Jaloux. Jaloux par rapport à quoi? Et pour gagner quoi? Tant que loco. Tonton, dans l'année émission, au Salaki. L'émission Salaki. Nazo reproché yo na point oyo. Donc, ce que y a dossier était, qu'on répondre était. Et ça bongo. On va makambo na olobana yo. Et c'est la classité pour comprendre yango. Et ça facile. Donc, faut en avoir élément. Est-ce que je me fais comprendre? Faut en avoir élément nouveau
Oyo, que tonton mon émission ça la qui n'a qu'un. Place boy, il fallait pas au loba. N'enga non ça ni, na on s'est justifié. Soto yo kani bien te, tozo conclusion. S'il faut ngana s'excuser na souba nango, non s'excuser. Makabo ki na rabongo. D'accord? Ba vérité. Voilà, joti kolanda otomoni lelo ekamusi nanga biso tozana ekim bango baza ba poto tomoni lelo komona Karine Mokonzi na Toto Juvenal bazoko benga petite sœur nangai leki nangai tebite za cause ya nini on sait pas si eza buzz si eza ni parce que par mobile pe komona mokilo tozoye ba soute ya quoi est bon na makambo oyo ala ko loba elo na ko loba kaka na comprendre audio wana ya Karine, j'ai compris ça un peu drôle. Bon, mais on dirait, bah oui, je venais de passer la émission, mon bébé. Après ça, ils sont Karine conseil que tika ce qui vit, ça la vie na yo, ce qui va bleu moi bongo. Ben la même émission, mais t'as plutôt parlé, pas ken. Bon, na nenga auto okeli. Ce qui ngai Karine, ce qui ngai Karine. Na ngana betango kara. Ce qui ngai. Et ça nécessaire, et ça peut être important. Moi, je suis comme la Karine. Ce qui est tu t'en fous de ça. Ah, c'est l'émission. Combien de personnes c'est la Karine émission? Oui, moi, le bac, on répondre. On a des makambo, on a makambo boy. On a ce que tu vends, que zali. On a ce que raisonnant. Ah, ce qui n'est qu'un an boy. Mais l'ingé ça a boy. So dans les cas on zélo. Mais zélo balinga baye bangote. So na kenen on a baluka ko na sima boy. On comprend. Et là on est le corps lobaté. Alors déjà lobi que netolandi, lobi que ce qui okopanza voice en opanza, c'est pas bien aussi. C'est pas bien. Na suka lango lobi. Obi mama succès, lobi tout ça là après na suka lobi, ce qui ko bloque. Ce qui n'a pas la possède ma relation té. Ce qui ko bloqué. Ce qui ko bloqué non. Dans la vie, dans ce monde, tu le kaka bateau bazala na bateau. Tu le kaka bateau bazala na bateau. Na kena côté Karine, côté Juvenal pe non ya. Pour eux ça to qui faut si Karine. Ba musoso tala ngona lisa bomoto. Oza muto tanga Bible oyebi Nzambe. Ba musoto ko sala ngo kaka te pour na succès, pour na za boye, pour na combo tout ça là non. Ça sert à rien. Ce qu'on répondait qui était on a fait des délires dans l'émission. Moi, je porte comment on sous ça va mito. Il fallait l'élection non et les kinango. Yo mo la musique on les sous. Yo mo no pèse en sous succès. Ça sert à rien ma sœur, ça sert à rien. Bablo mo so on bon appelle qui siango. On a batamo au passé yo mo ko ebi conscience na ebi. Biso to ebi ngote conscience na yo. On m'appelle comme so les qui c'est. La question na mo kilo to vivaka. Mutu nyonso azalaka na bato na mokili to vivra mutu nyonso azala makambo na ye omoni to lalaka mutu nyonso azala na mbeto na ye mutu nyonso azala na oreille na ye na azu couverture na ye afiniki azu drap na ye afiniki oyo mutu araisonna na kati na ye mutu ayebaka yango te toyebaka yango soki mutu alobi tu vois nga koza na problème na nga yo koza na problème na yo ye aza na problème na ye Frode aza na problème na tout le monde toza na problème na biso mais yebika mitema na biso Rosa les camots souki so mutema rosa les camots ko kato pener tu vois et ko kato pener amuto mon problème sur les qui on comme surchargé on comme surchargé pas problème sur les qui et ko kato ner amuto batonio so bakumi saka lobaka bien bon il y a des personnes aussi qui donnent des conseils na mambo nyo sur les qui mambo nyo sur les qui ba mambo les qui biso même to tomber victime yema oh tala kutu tania kutu ça na linga na kata makila na te pardon beaucoup ça comme bon ngai te na lingiti oh elobamaki il y a un frère auto komela ngai auto benga ngai te ko sala be mission te ko ya pardon ngamo na oki ba voice boy kopona kombo na yo et ça linga vraiment pas si boy na boy ah na bise kaka ainsi va la vie pour les loto oyoki atanga sala mission te ba voice ngai plus tard ebimi soki déjà pas batu e ko bima kaka donc on a na likambo sala te affaire ebimaka to sola auto to solo là les cas ma sœur quand l'inga te copie ça accès na likambunyos ate likambo za important te quand l'inga ka te copie ça accès ate pèse important ce que betango kara et longolo qui star noté et longolo valeur noté
et l'ongolote de aussi longtemps oza ko s'amêler na makambo nyonso ezake balobaki yo lobby bazongisa ki yo lobby nyonso makambo nyonso eza na mutu na yo eza basé na kombono soto na ba commentaire mona batu nyonso bazaka pona nini oza boyo okofana na banani okosana na banani boyo na boyo mona ke batu nyonso bazako se lamenter eza lo sala ki malamu eza lo sala ki mabe mais tellement mabe batu so bamoni ki mabe eleki batu so bazolela na ba commentaire ma sœur se méfier pona ngai bomba nanano ça on est important ça na site ozana makambo ozana page na yo ozonga concentre-toi na makambo ozana ngo ya important ya osala bomba na ata quelques mois ata un mois omoni na makambo so salara omoni makambo so salara ke wana jeune prière obitena mana libanda te so na bimini banda so makambo so na mona libanda betanga libaku na place betanga libaku na ko sepela na vanda na ngai na kati ya ndako na se concentrer na sambela na sama makambo nga après so na sisi makambo na sala pona sane na obima omona ba musiciens aza msu na événement moboy aluka sa nini abombana soki abombani ko bima eza makambo mususu bombana conseil gratos bombana non concentre-toi bimisa sumo mayelo nzamba pesa ekibo moto zala nango soko beti bo esimbi bombana et osabia na pas Juvenal Kibala na télé vraiment émission wana vraiment té na oki candidat ma séquence que azozo vini au sérieux té tout ça les gens de connaît azozo vini au sérieux té benga ye sola na ye que ma sœur là tu vois maman so les kaboy zo on peut venir au sérieux ça la maman tout ça là elle ça la epeka bien elle arranger elle ngama na moko katikati ya bangai pe abengi ngai c'est que c'est pas nango te omoni to ça la maman ka lokwa te lokwa ba idiot te to se réfléchir non entre nous to se réfléchir tonton je veux au lobaki na bien même si on mona qui peut sa conseil en public même si on mona peut sa conseil on peut sa conseil en privé même si muto mokili na biso pe même si on ka conseil était na pese mbala moko en privé on le conseil même na le kechu et ato ça na kena za frère na biso mais to ba kandenga bongisa te bakandenga ya robongisa makambo et ça bien passé voilà nga pona parna nga pena bakisa moi qui na sujet ngo nga déjà dans na privé na baki pourquoi et comme na niveau oyo il pas se justifier na ba sens na ye ndi a pesa ki ba raison na ye nga déranger nga déjà comme on a déjà mutu so moni Karine na je venais moi te bota mi famille moko c'est-à-dire que ba je venais dans ça yo Karine na kisku to na yoka audio wana ndi ba discuter na Juvenal na lelaki ça fait mal na lelaki ça fait mal wa vana tangisa maya miso poani na moni poani makambo ekomela kaka biso to sali nini to uti likambo zalaki oyo elongo oyo ekomi o esalenga vraiment passer parce que lelo ko kolonga ya baninge biba zaki na kini balongo atena mabedi esalaka esengo makasi doit parmi bato za cette groupe bima na internet bato zo ka ba recette ya malonga pourquoi tant on wakomi na ko sala makambo na e ekoma ndiko bebela biso matete na ba dernier ministre pour la question na katiete na monde na pote na mama zakuna on dit il y a des gens il y a des filles il y a des personnes même des garçons autres zaki na bon bakenda kuna et comment le roi moi qui songi mo be côté na réaliser ngo na batu na solo na bango ça qui songi mais tellement mani comme la bango bimate bazaka ko se retirer bazaka balobi batie debo bazongi si c'est pas bien aussi c'est pas bien ce que mon moninga na ba défaut mon moninga mabe benga sola na ye la personne komi au lobby au côté si au zongi si c'est pas important ba mi yebi côté bazali c'est pas important l'important c'est mais Karine oza sœur nanga oza mutani c'est méfier kaka vana non makambo nanu c'est pas important si vous dites Juvenal comment que yona Juvenal bo soit na télé comment est-ce que yo nanga to soit na télé comme exemple ko sona ko to te babiloko ala nyonso wana ke naza na succès ngai boye soki naza pe na moto so boza posa ko soki bolingi te bo bloquer nga bino nyonso c'est pas important et ça bien atteint moto nyonso za kana bato tous à bien parce que tu lingara tous à la toujours dans les toujours au calme parce que dans la poto sa vie na yo fais ta vie ça mam na yo na pesa ko de conseil à privé na bi ma sœur nous a balinga romi parce que ba makamozo comme le belé so film sur YouTube a pour supporter mambo supporter et choquer nga makasta na mabe Karine ko linga obeba na mutu so apembe na to bobana bozala ni non ko linga na ote na raison na nini yo vana yo mona ke zamba opambuka zamba za toujours na yo
on est toujours bien. Côté de Juvenal, dans une entente soit net, ben audio bimaki. Ah ben dans une entente. Soit net, mais non expliquer ngate. Mais si réellement que audio nam Karine a tindela qui peut-être soit Duranja qui est. Quand je venais, fallait pas atteindre dans les réseaux sociaux, dans la page parce que bino bon nous moment bino et ça la bino bien na Karine. Mais biso to vandi côté surtout banga oyo et ça la rend choc. Et puis ça n'a pas parce que nga zaka toujours wana tellement mabe di ko défendre ka batunanga ko défendre ka batunanga ata mabe na malamu nga leke tuna défendre ka bango et ça la wadol et ça la Karine et ça la affaire ça la nyonso nga na défendre ka bango mais cause nyonso ya mabe na bango nyonso kitela ka nga o leke chubwe botika yana sens te mutu ta sa vie na ye Karine so mo ke bosola na binote mais oza mupazi parce que osali kaka vie mutu tasali kaka vie na ye po teza makambo ya teke biso nete vandi awa tokutana na nyonso non po teza ba réalité nango eza ba réalité le bapasi ba souffrance ba biloko wana nyonso bo raisonner yango ta télé réalité c'est qu'on a niveau que après na poto donc je venais au ça ba soirée na yo on y ba soirée chaque samedi na manager non Lionel Kambi. Chaque samedi on numéro ba soirée na yo mona ke lobby juvenal aswani et salon ndeni famille moi sina yo famille batozana bango puisque ozala après au mona ke yo mozo mi côté sur zongi sur na ben moko bo ozanzela na yo te je te dis comme ton frère laisse tika so Karine ça qui le mot dérangeant qui yo c'est ta sœur benga Karine bo c'est skizane et si là nga wana kolinga na mona na bino bo discuter parce que eko sala nga bien te biso bo mona sala bino bien ngana esala nga kitoko te ese pelisanga te parce que oyeli kamo te soulever bata poto musu bata ezala ba musu na poto akenda avant ba musu baya o bazoya alobi boye mais azbombali na samni omoni te boye bino pe bazoza ba poto oyoki te kuna ko balobaki te Kevin alobaki totanya comme exemple na che bengatanya lobela tana na boye parce que ko tonga c'est pas bien ezala bato bele ba se baye ko toxicité bateau les kechuana par exemple les kechuana foyer boye mais eza na yeki la belé tanya eza nga tina lo parce que non ça la vie ainsi va la vie ainsi quand nous va la vie wana ainsi va la vie moi je fais ma vie bande on a passé un moment ensemble tout ça là bon toujours bien la ligne rabino trop tilelo o alingi ngai asolisi ngai o alingi ngai te azui na garde na ye parce que biso to kuta internet famille to sala ki deuxième famille to sunga na kaka to comment les famille on appelle ça ramener son conseil mais boki bana bato ba ya kaka lobby mais ala sur na YouTube ta les cas te mais azo ko lunga ka ko chaba moto moko be c'est pas bon so comme ni kamo ke wa de la salle c'est pélicité benga wa donne na téléphone gangela discuter wa donne esi là ke linga te expliquer li kamba wa donne et pas tanya tala wa donne asala ki bo non c'est pas bien ko wa to bolinga bo sala batu nini comme changer clair au moins comme c'est pas ça là lo ba boy to kende ti wapi banda to banda o elongo le chez mususu non mais comme on est avec on se fait ça ngasute to ti ka mo makama a plus petania ba fan boy de bisope ba fan boy de biso ya mo peso ke sali ma oti ka na ma fan wana ba fan ngo ba zo tsa bato na trouble conseil ba pesa raté ezala yo za danger le londo za boye parce que to seka to vanda lo so to Karine akufi to Jaël to wado to mo akufi wana na habité so va fan ngo bo lo bandeni Karine bana ke poto akutana na combien de fans combien de fans ba yo tala ba tikela ata brosse ke fan na nini mutu na soto linga ka bona boy ba se be na poto ba combien botika ezaka teke so mutu o babebani o boyebi neto banda to construire eloko yango te bino bafona bokeba kokeba ngo mpe da tolembi ta maman ozalaki na kini maman azolinga o mingi ayoka Karine asali boye bana kolinga te mama nalingaka ye mpoza mama na ye komi na poto susu ayoka susu non la baronne o tia mama batension bacrise ekosala kitoko te toto juvenal Karine c'est ta soeur ozobenga petite sœur na ngai oyebi petite sœur ozobengana oyebi caractère ya Karine très bien muta ko lakisa yo elongi ya Karine te muta ko lakisa yo façon ya Karine te oyebi Karine mabe na malamu na ye toto juvenal on est ici c'est la famille oyebi tumato bunda il y a des missions baluka ba panza il y a des rappeurs il y a des politiciens il y a des bateaux baluka ba panza biso ensemble ke basala yango te maintenant mitu mutu comprendre déjà nani naza nani naza mutu non tout ça la beau parce que mutu aller sara mutu azate mutu na pima mutu azate mais to linga to ça na biso to ko modiste les loki na ba réseaux sociaux et ça la mabe
pour un jour moi tout le monde je venais na ta lobby ngelo amabe to keno lo amabe na les réseaux sociaux pour na loba parce que na ta wana ti surtout je venais au ça ba soirée na yo communauté mo meza na posa na yo bazo yamba so ko tuna ba délire oyo et que porte yo et l'autre côté ah non mo konzi base mo konzi mais na se retira na tika ezaka conseil na pesi bino mi balé na bato baza pembeni o bamona ba ancien YouTube o bozala bino ba YouTube na bino za ka ya ko benga na ba téléphone ya ko expliquer makambu ya ko lobela ka bato ko pesa ba raison ba faute na ba téléphone non benga mutu yemo les concernés tourner les kambu ezala simple ngai vraiment na ko senga bino tout bo ebisanga so makamba mutu te o ko yoka conseil te o to lobi biso sali o yo ko déranger ye mo ayebi maintenant mabedi to nda ko chite muke na ko linga Fredin Soki ala c'est une image moko na to mona ana YouTube ezo lika o sunini to ta peto zonga juste après voilà ba vérité ba vérité tu veux sambela là T'es dimanche quand on peut s'embonner à construction sur les qui au Pessimbon au pasteur à l'objet maloba sur yo a déclaré à l'objet vraiment est important pour l'angai et tout chacun a mis ce côté kitaki ou à vidéo bon mon est tout monde d'ambo mais oh est bandeli donc c'est là bien na moi papa na molimo tellement à considérable so banaye à bénir ngai à l'objet kende liboso ko sala chaloko poti mamsusu na sala ngo avec un dimanche coulé pasteur na ngabi a sala a prêcher à mon avis il faut que tu le colo attends que tu vas te que ça mozindo ya na meka tia le colo et mozindo ça dans la profondeur ni et que la musanga les sous et que pesanga les sous courage ndena ko benga Tracy Mbelenga pro motema ya Glody Diasuka na olinga to o lancer so image moko wana ezala biso c'était ça Lionel Kami manager privé ya Toussaint Dombashi Play ba vérité Congo Mobimba TV officiel de Makambo Boko Mesana Maman balobi Congo Mobimba TV officiel balobi to boka monter côté to kena mbonda to ye Congo Mobimba TV officiel avec votre Neymar de la presse congolaise numéro 10 Tania Mabeli balobi awa nde likambo yango ezali awa nde makambo yango ezali awa nde likambo yango ne balobi awa nyonso ezali biso awa tozosala mosala na Congo Mobimba TV officiel balobi awa toza na politique awa toza na cinéma awa toza na nyonso balobi boya bosabone massivement abonnez-vous massivement ah mabe ezali Voilà lobby les Ketchou Kevin et Panda les Ketchou lobby ah dans Congo Mobimba TV officiel babi chaîne na makambo nango tandis que taka mandela de la presse azala wana Kevin et Panda na pesa toujours na lobara toujours na sala toujours babi ah dans Congo Mobimba TV officiel ya Tania Mabedi Neymar babi ya Tania Mabedi Neymar on a salinga les Ketchou au sepela peine équipe nationale au linga pengai parce que ngali coach ya ibenge équipe nationale vous s'abonner mingi na Congo Mobimba TV au bana Porto bana Hollande bana Suisse bana Allemagne bana partout vous appelez beaucoup ta awa na Congo Mobimba TV parce que les reshoot ta garçon aboué Mandela de la presse ya Doudou Njakuna Congo Mobimba TV officiel de Makambo Boko Mesana ba vérité voilà tout ce qu'on a donné Tania Congo Mobimba TV officiel oui na Congo nalandi bino kaka na Congo Mobimba TV oui je sais il y a facilité surtout na bandi ngoma 0 makuta na bandi ngoma na 0 vie
0 abonné. Oui. Donc, on a un bandeli, attends, un bébé. Donc, attends, un bébé, il y a 2 jours. Alors, un bébé, il y a 2 temps, bébé, il y a 2 jours. Il faut que l'inga est bien, que battre est bien, que protéger, et que ça facilite. Mais à travers yo, pour que à travers yo, à travers jazz que vous, à travers tout. Pour pousser un peu, sala, ko simba, n'allez pas ma bobi, maman langai, n'allez pas mingi, ou n'allez pas mingi. Banda na banda au travail pas batu na mona motu tekena longwa pa na ye to garder ba bon terme le quoi yé ma bobi na mbal na le quoi vient na gocho mascotte graf ngindo ba vimo ba se respecta et ça ne mona ma bobi donc na yebisi bango ba bino putain le problème est que ouais que kuto pousser biso lisusu ouais que kuto biso na ba 5000 abonnés au comité le ba 14000 au PCP makambu na yo na Congo réalité eza ndaku na ngai eza famille na ngai donc c'est là vraiment bien ba pesa nga encouragement ba encourager nga c'est là vraiment bien merci na bino ma bobi na papa maréchal Amos Semikito merci na bino na ye awa Kevin na bandili kambango Congo Mobimba biso to za Mobimba TV Congo Mobimba TV côté ya piba mona te Neymar côté ya piba mona tenir ma bedi ba rozoba news pour ana yamba mututo tous les comédiens tous les chroniqueuses tous les chroniqueurs oh mécènes oh ponga la zara mingi na lamkano 6h na 6h da misu pa efungwa me oh na ke luka banquette na ngai on ndeni basala ke vida ndeni basala ka kwanga nyos bo mona ngo ana Congo ala bibo wote na bite otinda Freddy côté na bango kuna côté basala ka kwanga akesa kwanga po côté na Congo tena lo bibongo po ya na Congo Mobimba Congo les ibeza raté donc na kaka na lokolo na bino nga pena ko bakisa mo implice na YouTube et ko tala bien batu nyeso balinga Neymar boya. Bon, s'abonner vraiment massivement à Congo Mobimba TV officiel. Il y a tenu ma bébé oh Congo Mobimba et botami azamwana aza bébé azaka na 2 jours azaka na 2 jours boya pour soutenir na bonne déjà ba tout ça ndombasi merci vraiment et tout ça na machine merci amna aronda le ba tanya machine déjà commis donc merci à tout ça ndombasi merci. Il y a Simon Bidi, déjà dans ma belle, il y a Simon Bidi, Easy Cash. Merci à Simon, merci à Chancel Ripan. Motonga Chancel Ripan. Balobi bon s'abonner massivement. Bon kabola, bon zoa. Nini Sports, bon partager, bon s'abonner. Awa, parce que ba ki tanya na Congo réalité. Boya AP, ata bo za la pe wana, boya pe bo chakara wana na ba komaka s'abonner, bo s'abonner. Na mo li Congo wana bimaka clé. Vous cliquez ma vidéo na biso et bimaka. Tout linga Kevin Panda Lekechu, vous sepelez partout le monde abonnez-vous massivement à Congo Mobimba TV officiel. Où yande on a biso tellement bedi Neymar désormais à Komina Congo Mobimba TV officiel. Vous avez toujours bien et va Kevin Panda na binoye, vous s'abonnez à Leke TV officiel. Là c'est ma chaîne privée Leke TV officiel au monde basuka na théâtre écrit par Lianza, écrit par Ya Fifi, écrit aussi par moi-même, idée à moi-même. Il y a tout là pour film Asuka mon ange testament il konzi vidéo lendo qui le belé vous avez toujours na les TV officiel et vous s'abonner pe na Congo Liziba TV wabili zibezo zibele batu so ba zibelo te bro zibelo te merci à vous linga Kevin et pendant les ketchup Juvenal Karine vous avez le bon terme il aura toujours kitoko et ba fanboy et monsieur il toujours kitoko pe na mona musika ezaki bongo ordi na PCP moto musika c'est ordi ça va c'est ça ouais ordi je te salue bon après quelques délicaces na batu après mon kuzo ko c'est batu c'est là qui était vous avez une caméra ba aider yo ah loba merci à Mani gradement merci à Dina Côte d'Ivoire camarade à Neymar camarade Dina Côte d'Ivoire Molat ici à Neymar Dina Côte d'Ivoire camarade nangai merci na yo merci na Général Kocha Kabagol merci na yo pe merci na ba batnes balinga Neymar na yebiki bokoya ko s'abonner massivement awa na Congo Mobimba TV officiel merci. Merci à toi Linga Kevin. Je sens pas de motonga bisous. Balobi Junior Kabanango coach na PCP en beauté. Abi Jonathan Bolingi Chogo na biso Jonathan. Comme quoi na pesa bino bozwe. Le abi kabongo kasongo mo joueur. Comme quoi no zozwa. Kabongo na. Eh. Kabongo na. Oh. Ozali yanga ya moto. Oh. Yo bongo Zali kabongo
Kabongo kasungo na Kabongo. Babi ya Gastino Mangala depuis Montréal na Canada wana yepo maza. Pourquoi soya nani tepane? Nani? Comment nani? Choisi ma tata. J'ai choisi rappeler quand j'ai choisi ma tata le 20. Eh na rappeler yo, babo sala mbango internet. Chichi bula da chichi. Toza moi ça bien encore da chichi bula. Moi ça pote, moi ça Europe les ara chichi bula. Et bien on va me souhaiter ça babi Gastino Mangala bar Montréal les ara toujours bien. Allez bon. Merci. Bisous. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.